Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, mukolo tu koleka oyo, je crois to partage ki na bino elongo na molimo ya distraction oyo ezokota na ba famille, ezokota na mboka pona ko distraire biso, pona ko laisa biso pongi afin que to atteindre ba objectif te to kwa ko telema na kati na losambo te. Donc za koyiba biso temps na makambo ebele, makambo oyo apamba pa mande tozozwa temps, mais makambo oyo ya Nzambe moyen tozwa ngo penza au sérieux ezate. Alors nyonso tona ezali ba distraction total ça que sengeli toyeba kokima distraction. Alors na tongo na lelo lisusu na ye liboso na bino bandeko na ngai ba mama partout bolandaka biso pe bandeko nyonso okoki ko bénéficier na quelque chose na tongo na lelo na nzela na exhortation oyo avant tokota na prière. Alors landanga malamu nalingi koya kolendisa yo kotalisa yo ke Dieu existe, le diable aussi existe. Satan zali coexister, Nzambe pe zali coexister. Alors, esenge na biso bana na Nzambe, toyeba ke toza na puissance moko oyo tobengi puissance ya sorcellerie, oyo ezali ko détruire ba famille, ezali ko détruire ba mabota, ezali ko détruire ba vie ya bato. Alors, po tolonga puissance wana ya sorcellerie, tolonga ngo kana nzela moko. Ezaka na nzela ya losambo, na nzela ya prière. Et nayebi ke biso oyo to yambaka vraiment bandeko ebele, oyo ba kontataka biso, baza ko se confier na biso, bandeko na ngai, toyebi ke ba famille ebele eza na ba problème oyo eza kolekana. Alors, toyebi ke puissance ya sorcellerie ezalaka lokola cari denteur. Obi cari denteur soki ezolia moto, ezolia. Ti omona kaka ba mino komi kolongo. Aza kolia ona se. Yango nazomona eza puissance moko na tango na kala. Toyokaka ba pasteur tango ba sai na Nzambe tango ba ote ya biso ba bina tango na kala. Bandoki bandaki kotumba bango kozikisa bango na moto. Meme biso na mboko ya yukende tozali babi soki tolandi histoire na bango bandoki bazalaki kotumba bango. C'est-à-dire na vie na biso chrétienne tope oyo toza kosalela Nzambe esenge na biso tozwa la légère puissance o ya sorcellerie parce que eza ko détruit ba vie na bato. Pona kolonga ngo sikoyo esenge ozala un homme de prière, une femme de prière. Na ko pesa yo ndakisa moko tope moi témoignage moko tozaki na mama na biso moko mama wana abotaki bana na ye na kati ya ndako na ye ya libala. Mena mama wana mama na ye abebisaki bana na ye nyonso na misala ya molili oyo tobengi puissance ya sorcellerie wana. Mena bayaki kosenga bana wana bapesa mama na bango e batakaki mama na bango. Mama belaki tango molai kobela kokende hôpital bazoluka malade ezomona te. Heureusement kazaki mwasi ya prière, une femme de prière, ezamba yaki kosala ke guérison yaki komona na secret bimaki na famille ba réalité bimaki donc nzoto ezaki nini mama na ye abebisi bana e bana bani ba sacrifier mama. Makambo na zolo ba ekope kozwa mape komona na pe na kata ba famille ebele ba makambo oyo. Alors pona kolonga puissance wana ezosinga ifozala une femme de prière, un homme de prière parce que misala ya molili soko zosala nango blague. Nako pesa exemple quoi ozoboko la soso tango ozoboko la soso zwa masango ozobwaki la soso azolia bateke lobi soko komi na nzala nde yende mutokolia azoyeba ngote ndenge moko pe na ba famille na biso na bandaku na biso na ba entourage toza na bato ebele oyo diable si abebisi bango na misala ya molili oyo tobengi sorcellerie. Alors sorcellerie okoyeba ngo ndenge nini sorcellerie ezali moko ya misala ya molili oyo eyaka
na eyaka na esprit ya jalousie eyaka na bokaboli okomona bobotami 10 bobotami 20 ozomona bozoyokana te et po oyebake sorcellerie eza komanifeste na kati ya famille na entourage mingi mpenza na oloba mingi na kati ya famille omona bafamille koyokana ekozala te baséparation omona motu na moto aza na kwe na ye motu na moto aza koevre na kwe na ye mais omona kaka bayokanaka te soki otuni likambo nde bayokanaka te eyebanaka te omona mibale basala groupe misato basala groupe bayokanaka te e sorcellerie ezoya ekobota haine okomona haine ekokota jalousie ekokota oyomona bakangana bakanda balobanaka te misala ya molili eza mpona nini misala ya molili eza korenye na kati na libota to mpe na entourage to mpe na bavoisin na nyonso mpona koyeba misala na bokomona basigne nango oyo nazoloba awa ekopresente na haine na jalousie okolinga te moninga areussi okolinga te moninga akende liboso surtout mingi na kati na bafamille. Alors tout ça c'est le diable. Alors nakomaki awa ndeko na nga esengeli na biso toyeba le diable n'attaque pas une personne sans cause mais il a un but bien approprié. Il faut savoir comment il opère et quelle est son stratégie. Esengeli toyeba ndenge nini Satan azali coopérer ba stratégie na ye ndenge nini asalaka. Toyebi ke diable abundisaka mutu kaka po epamba te aza na objectif na ye oyo aza kolandela. Tango diable aza ko Satan zo ya kobundisa azobundisa po ani po adétruire po Bible esi soke ennemi ayaka kaka ennemi na sotango aza ko azoya pona ko détruire pona ko bebisa ayaka neloko malamu te. Alors tango diable aza ko ya na misala ya molili ayebi étoile na yo ke lobo koza mutu munene lobo ko sala boy lobo ko sala likamune mais ya ko ya pona ko ba ko détruire vie na yo. Et tout le monde a puissance sur la sorcellerie tango ezoya ezo créer haine ezo créer jalousie et puis eyaka na esprit ya pauvreté okomona toza na poto mutu mususu oza na poto pauvreté kati na yo omona bakiti na eza ya kotoboka bilamba mususu kolata eza ya kotoboka mais mutu oza na poto oza ko se gêner te makambo so ekoza na négligence ça se comprend mais mutu mususu omona a trouvé un normal et comme il pona c'est toute une vie aza ko se gêner te mais zinga na ye bazomona ke mais mutu ndenge aza na poto oke na ndako boye bakiti eza ya kotoboka biloko nyonso to eza ya kotoboka dona matea oyo tango nazoya kopesa yo ndeko mwasi voilà. Donc ndenge naza koloba to molimo wana ya sorcellerie eyaka na pauvreté eyaka na esprit ya contrôle na kati ya famille omona mutu alinga yeba makambo nyonso oliaki nini olambaki nini okomi na mbongo nini ozosala mosala esprit ya contrôle et puis basini wana ya sorcellerie eya komona mutu azalaka propre te toza na kati ya poto mwa ba parfum mwa bilamba kutoloba te po bilamba ezala mais yata soki alati aza kaka salite aza kaka ndenge wana kaka donc ndenge neti bato mosusu tomona bango na Afrique mutu auti ata bato mosusu auta na mbanda kaka na lisala ya nini bongo te mais aza awa tellement que esprit ya sorcellerie elati ye donc abimaka kaka salite esprit ya contrôle ali koyeba. Alors esprit wana pona kolonga ngo na kati na ba famille ndeko nanga tolonga ngo kana nzela ya prière sans prière okoyi kosala eloko moko te eza na bandeko mosusu parce que tobanda okena matea o parce que obanda kozala ba enseignement ko aider bino pe parce que tolobi Sentinelle TV eye pona bino tokotalisa bino na koluka otalisa bino meme toza na différence entre envoûtement na sorcellerie muto ba loki muto ba bebisi parce que misala molili yaka pona ko bebisa omone ko bebisa mutu mususu moya progresser ezate akoma envoûter donc pozomona donde na zoloba awa ke to banda ko talisa bino makambo mususu na fitu ndenge zoya différence entre envoûtement na sorcellerie muto yaza envoûter eza kwa ba loki e ba bebisi ye ye mota msami aza komiyeba te mais na makambo azosala oyosanti kake aza envoûté bato mosusu so aza envoûté so ofandi pembeni omona bolimbisanga moke omona aza kolumba solo mwasi mosusu soki aza envoûté libala mpo na ye eyaka te do babebisi baloki so akutani na mobali fakeni donc ndenge nazoloba wana
Donc envoûtement nalingi nabeta sete na place wana po toyeba ngo envoûtement mutu aza envoûté aza ndoki te me ndoki azali oyo bamususu tomona abotami nango mpe na libumu ya mama ne mpe akoli nango bamususu mpe abotami me bapesi ye misala wana mpo abebisaka bavi ya bato. Donc na futur tobanda kotalisa bino yango me esengeli boyeba ke mutu oyo aza envoûté eza oyo babebisi kobebisa me ye aza ndoki te. Nyonso wana mpe eza basigne mpo nayoka même la fois passé bandeko mosusu babengaki meme proverbe babi proverbe est ce que okosunga biso toyeba soki mutu aza ndoki tokoyeba basigne ndenge nini. Donc toza na ebele oyo ya koyeba kosunga communauté mpe bandeko nyonso oyo boza kolanda biso mais puissance wana mpona kodétruire yango tokodétruire yango kaka na force ya prière. Yango moni ntango nauti kotanga tolobi esengeli toyeba diable bastratégie na ye nini oyo ye aopéraka parce que okoki kobundisa monguna te soki oyebi bastratégie na ye te. Tozomona meme mboka na biso soki bazolonga biso parce que bayebi bafaiblesse na biso bayebi ke peuple congolais alingi ne mbongo soki topesa ye kaka mbongo ale soki kaka toyebisi bango topesa bango masanga na basi donc bayebi faiblesse na biso. Maintenant ennemi na yo ntango ozobunda na ye il faut koyeba bapoint faible na ye. Yango nauti koloba awa ntango toza kobunda bitumba oyo spirituellement il faut toyeba ennemi na biso diable stratégie nini oyo ye asalaka makambo nini ye asalaka mpo toyeba kobunda malamu mpe tozwa victoire. nakopesa o verset mama nanga bitumba toza kobunda spirituellement mpo na bana na biso bamosusu bazwami na baprison bamosusu na bahôpital bamosusu baklasse eza te. Kamata verset oyo tanga yango Ephésiens chapitre 6 verset 14. Tanga yango pena motema ya kokita. Ephésiens otala ba arme nini o Nzambe apesi biso po toyeba kobunda nango. Ephésiens chapitre 6 verset 14. Yoka Bible elobi tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cohérence de la justice. Bible ebisi biso elobi tozala tenez donc ferme. Tozala ferme. Mama na ngande konanga okozala ferme neni soko yebi liloba na Nzambe te. Soko tangaka liloba na Nzambe te. Soko za mwasi ya losambo te. Soko zali moto ya losambo te. Okozala otelema ngui ndengeni. Et puis elobi ke ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Esengeli tolata mokaba na loketo na biso. Et ekiti lisusu tokiti na se babi revêtez la cohérence de la justice. Poyebi cohérence ezani tango totalaka na ba film bitumba tango babundaka bitumba bato basimba ba cohérence boye tango obunda bitumba baninga bazobeta bazotindikelo makonga yo zotia bopo épargner oke ezwa yo te. Donc cohérence ndenge naza koloba so na lobi na pesa exemple terre à terre to mona ba policier na ba marche na bitumba ndenge ezalaka bazalaka nango mpona koyeba ko se protéger tango mabange ezoya bambele koya batiaka ngo po protéger bango. Biso pe ndenge moko kuirasi na biso ezani eza liloba na Nzambe. Justice c'est la parole de Dieu. Liloba na Nzambe Bible esi sobi ke la parole de Dieu ezali justice o ezali ko justifier biso ezali bo solo. Mais soki totali na se kita kaka na version na tanga ngo nyonso mobimba okomona ke esi biso lobi ke mais ennemi na biso arme na ezani ni lokuta alingi vérité te alingi bosolo te. Peso tali bato bazotambola na lokuta bazotambola na mensonge baza bato baza na ngambo ennemi na ngambo ya diable balingi solo te. Tomona ka meme tango proverbe atelemaka mpona ba vérité bato balingi vérité te tomona ba commenter bazotia commenter parce que baza na ngambo ya diable balingi vérité te. Mais sikoyo po tolonga diable tolonga ye na ba stratégie na ye oyo azoya nango ya puissance ya sorcellerie ya kodétruire ya nyonso tu wana azoya na jalousie azoya na haine tala na kata ba famille ndenge ezala omona baza oza 10 boza 5 olie boza na unité omona mibale bakomi na kamoko misato bakomi na bayokanaka te. Et surtout peut-être toloba na Afrique ntango mosusu mpo na banzala eza kuna bamoye eza te sikoyo totala a na poto na poto boza na poto bamosusu baza na Paris bamosusu baza na Canada bamosusu baza wapi peut-être na Paris mpe obe na Canada boza 5 boza 10 mais boyokanaka te mutu na mutu aza epa na ye.
donc nyonso ezali nini basigne ya so omoni bato bazoyokana te na kati ya famille puissance ya sorcellerie esefandeli bango eza kati na bango parce que yo ofandi na libala nao yo oza na bana nao sikoyo toyokana te mpola nini mundele asala biso ngolu mutu na mutu azoke mosala donc puissance wana ezosala omona boza bato mutu na mutu boza éparpillé oyo aza na kwene mais omona mosusu alingi kaka contrôle bana bandeko na ye bana yango baokende classe bana yango bakomi na niveau nino mais baoya ye mutu akontrolaka te baoya ye mutu atalaka to alingi avancement ya bana ya bandeko na ye te to mpe ya baninga te omona ene ekokota jalousie ekota to balingaka avancement te nyonso wana ezali basigne oyo ya sorcellerie puissance ya sorcellerie oyo eza kodétruire biso na kati ya bafamille na makambo ebele omona bakobokela meme malade ya liboma omona mwana azalaki bien mutu ezosala esu bien donc makambo eza ebele oyo tokoki koloba yango mpo tolonga puissance oyo ya sorcellerie oyo ezoya kokabola mabota esengeli na biso tozala na verité toyeba liloba na nzambe totambola na bosolo toyeba kotia mabolongo na biso na se mpona koyeba kolonga puissance oyo vraiment na lingi nasuka awa bongo tokotana kati na losambo na kolinga bisika yo ozali tomeka mpe kokota na kati na losambo tozwa ngo na négligence te tolongola basentiment parce que omoni basentiment ebomaka biso toyoka batémoignage ebele awa papa aboti mwana na ye me ye moko akomi kolande na ndenge ya butu mama mpe ndenge moko ana mwana ya mobali akomi kokende na ndenge ya misala ya molili ya ndoki na misala ya molili donc akomi kolandela mwana ne ya mwasi oyo tobengi mari de nuit femme de nuit na ndenge ya butu makambo wana ezali omona mwana lali boye alamuki na ntongo lokola mutu babeti ye nazoka nzoto pasi nzoka papa na ye abota ye mutu abimeli ye aye kosalema makambo na ndenge tobengi mari de nuit mama mpe ndenge moko aboti mwana ne ya mobali mwana mobali akola makambo ebele nzoka mama ya aboti ye do yango na bandeko na ngai babiloko oyo ezosalama na kati ya famille ekotisela biso oyo toyebi nzambe nt po bible elobi ke bato ya mabe baumelaka te na esika ya bayengebeni soki ozosalela nzambe kati na solo soki famille nao soki meme mwana nao soki meme ndeko aza na kati ya misala molili soki yopelaka moto bango moko bakokoka yo te bango moko meme bakotémoigne toza na bato batémoigna nga naza awa eza na bato batémoigna dernièrement na otaki kosala na esika moko oyo tobengi yango nursing care manager na biso boyebika bamboko bato bakota na misala ya molili nga ntango naye kosala na place wana bandeko na nga nalobi bandanga na koti makolo na nga nzambe nalingi te namona mutu moko akufa na présence na nga nzoka bamanager wana baza na makambo na bango bakisi soki makambo na bango bamagie soki tofandi na baere abre koyokaka nga nalingaka ifo nakonsole mutu ndenge akokufa ezaka bien mutu tala masolo azobeta na monoko na ye il faut na consoler mutu na lingaka il faut na consoler mutu malamu koumela na vite il faut bandeko na so na yebisi no po mwa lisolo eza molai manager na créer ngai ba problème na ndenge moko na bandeko nyonso tu tozali kosala mosala wana misu ne afixe yango kasi ngai to amonaki étoile jusqu'à ce que na oyebisa problème ngabi mais nakomi mal à l'aise na mosala mutu naokomprendre te manager na ye akata mosala na ye nalongwa problème ayi te ekolongwa te jusqu'à ce que bango moko bakoki te po susi na bango ezali ndeni il faut bato bakufaka balekanaka bakendaka ayebaki te ke moko mpe fille de Sarah mpe aye wana mpona koyeba kosala ke bato mosusu bazala na une longue vie mais basantaki yango jusqu'à ce que bango moko basali tout balongoli nga sans cause raison balobi nini osalaki induction te oyebi so tobandi mosala bapesaka papier moko mpo tosala induction koya korempli na remplisaki mosusu esilaki te osali induction te il faut longwa mosala tala bato ya misala ya molili susi na bango eza nini milimo ya bato wana baitilizaka yango basalelaka yango ndenge moko mpe yango nalingi kolendisa yo mama papa zala une femme de prière zala un homme de prière force na biso bombe na biso toza nango c'est la prière oyo ata mutu te akoki koresiste devant yango vraiment nalingi tokota nga na yo na kati intercession kotelemela baforce oyo eza kobundisa bafamille na biso force ya sorcellerie oyo ezoya mpona kodétruire
force ya sorcellerie oyo ezocreye pauvreté, ezocreye koyokana te na kati ya ndako ya famille. So omoni koswana discussion esilaka te. Puissance à contrôle la sorcellerie déjà ils ont contrôlé bino. Surtout na ba couple na ba femme, le ba couple belé ils ont kabola pour force à sorcellerie. O ka kali ka momuki obo ko arranger. O mona o ya peli moto, o ya mati, libala ekufi. Kaka na likambo muke pona nini force à sorcellerie ils ont contrôlé bino. Mais à travers la prière, on est capable ya ko ba ko résister. Ndenge bi beza ko le biso ke résister au diable, il fuira loin de vous. Vraiment na suki awa tokoyaka na ba enseignement oyo kosunga peuple na Nzambe na ndambo na connaissance muke oyo Nzambe apesi biso po ete bino pe bopambula yo pe tango ozwa ngo kofanisa ngo mpona omoko te quelque part na nord na sud eza pe na ndeko mwasi moko mama moko ndeko mo pe oyo azomona pasi memela esango oyo yebisa ye kota na sud oyo landa oyo po à travers mateya oyo koki kolibere bapense na ekoki kolibere oyo koki kopesa pe force lisusu ya koba kokota na kati na losambo tokokota na kati na prière mpona kolekisa ntango na te te koluka kotelemela baforce oyo tokoti na concentration adoration ntango tozoyemba yembe elongo na nga kotala nga te mona présence na Nzambe Nzambe aza na kati na biso ofandi na nkembo yokumama yawe yawe yokumame ofandi na nkembo yokumama na yo Yesu yokumame tina nkembo yokumama na yo Yesu yokuma bomo bala libala yokumama na yo Yesu yokumame tina nkembo yokumama na yo Yesu yokuma bomo bala libala yokumama na yo Yesu yokumame tina nkembo yokumama na yo Yesu yokuma Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna ngai na beleli Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna mobala libala Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya haleluya Nzambe nanga haleluya haleluya Nzambe bafami haleluya haleluya Nzambe mabota haleluya haleluya osunga kangai na tango ya minoko yango na beleli yo oh haleluya Hosanna haleluya osunga kangai na tango ya bolembu yango na beleli yo na haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya haleluya Nzambe nanga haleluya haleluya Yesu Masiya haleluya haleluya kitosala haleluya haleluya Nzamba Kongo haleluya haleluya obala libala na beleli yo Yesu haleluya Hosanna haleluya Hosanna bien-aimé aza mobala libala Yesu yenda somba biso na makila na ye na badifficulté na makambo tu tolekaka ntango tobelelaka ye ayokaka mpe asala yango tokongoli mibo na biso na ntongo na lelo topesi nano merci tokabi journée na biso totiki nyonso oyo toyoki awa topesi merci tonetoli ye po ete aza prions l'éternel alleluya Nzambe topamboli kombo na yo kolo tonetoli yo na ntina na exaltation oyo toyoki yawe kolala kolamuka eza habitude te Nzambe yo lobe biso na ntongo na lelo olingi journée na biso ya lelo tobanda elongo na yo mpona koyeba kokolisa lisusu foi na biso po oyo olobi que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de ta parole Nzambe tozwi exaltation awa
ennemi na biso oyo ezali korange lokola lion mpona kodétruire bafamille na biso mpona kodétruire baprojet na biso yango topamboli yo na exhortation malamu olobeli biso moko na moko na nord na sud topamboli yo nzambe malamu oza malamu haleluya oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu tika ngai naeba papa oza malamu tika ngai naeba yesu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu tika ngai naeba papa oza malamu tika ngai nakumisa yesu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu tika ngai nabina papa oza malamu tika ngai nakumisa yesu oza malamu oza malamu oza malamu nzamba mabota oza malamu elonga basantwe oza malamu tika ngai naeba papa oza malamu tika ngai nakumisa yesu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu bien-aimé nzambe aza malamu aza malamu mpona libota na oyebi bitumba tobundaka biso moko te eza elongo na yesu na biso moko tokoki kobunda bitumba ya molili oyo te ye nde apesaka biso makasi ye nde apesaka biso nyonso yango tokoki koyebisa molimo na ye atondisa makati na biso mpona kobunda bitumba na butu na moi oyo ezali koya koatake biso bitumba na kati ya bafamille bitumba ya sorcellerie bitumba ya kindoki oyo ezali kobebisa bana ezali kobebisa bafoye ezali kopanza bafoye ngano totelemi sikoyo tokoki kobondela kosenga force spirituelle etondisa makati na biso mpona koyeba kodétruire prions l'éternel alléluia nzambe tokoki kosenga force spirituelle tosengi force spirituelle rempli biso na force na yo rempli biso na force na yo rempli biso na énergie na yo oyo ezali force spirituelle tosengi yango latisa biso na bonzambe na yo tondisa biso na bonzambe na yo afin toyeba koresiste liboso ya baforce nyonso ennemi liboso ya force ya sorcellerie oyo ezali koseleve na bana na biso na bafoye na mabota halleluya o nzambe tosengi force na yo etondisa makati na biso senga nguya senga force bisika ozali parce que sans force ya Saint-Esprit okoki kosala eloko moko te halleluya oh Jesus I love you Friday nzambe nabeleli force na yo likolo bandeko na nga nyonso toza kobondela elongo basi bamibali nyonso sika bazwami tondisa biso na force tondisa biso na nguya parce que yo lobi ke résister au diable il fuira loin de vous yango tosengi force tondisa biso na force au nom puissant de Jésus-Christ merci pour la force merci pour la force alléluia toke sikoyo kotelema kokende korepousser baforce nyonso ennemi baflèche ennemi oyo ezali ya sorcellerie na kati na bafamille na biso ezali koya mpona kodétruire ezotia pauvreté bana na kati na libotano babalaka te soki mibali baye bazokende kaka bana baklasse baza koavance te parce que sorcellerie ezocontrôle bino soki osali projet business olingi omata ekiti eza koavance te esprit ya contrôle ya sorcellerie ezocontrôle ezoréclame maintenant tokoki kochasse yango koresiste si yango korepousse yango prions l'éternel alléluia badomaine nyonso oyebi kende kotanga alléluia nzambe tozokende korepousse force ya sorcellerie na
nazali kokende korepousser force ya sorcellerie oyo nyonso ya sorcellerie na kati ya bafamille oyo ezali koseleve mpona kokontrole babusiness na biso mpona kokontrole bavi na biso oyo ezali koseleve mpona kokontrole bafoyer ezali komettre séparation badivision kozwana badiscussion puissance ya sorcellerie Zambe, vous allez régner dans ma famille, et dans ma malade, et dans ma mari de nuit, et dans ma famille de nuit. Vous allez repousser en haut, et dans ma insomnie, pas tout ça, vous allez la tête. Vous allez repousser en haut, chasser en haut, et que ne mosika, na bisika na molili, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez repousser, forcer, nyonso ezali ya diable, oyo nyonso ya jalousie, ya haine, ezali kobota na kati ya mabota, ya koyina. Bien aimé, telemela force ya ennemi. Oyebi mutu soki aza ndoki, soki ayini yo, atopese ba million, atopese ba dollar, aza kaka ndoki, akotikala kaka ndoki. Kende kotelemela force wana. Force nyonso ezali ya sorcellerie oyo ezali ya sorcellerie eza kodétruire vie ya bana eza kodétruire vie ya bato o nzambe bandeko nyonso tozobonda na bango force nyonso eza koatake bango nkolo na kati na bafoyer na bango oyo nyonso tu basi bazobala te oyo nyonso tu ya bafemme de nous ya bamari de nous ya bensomina tokwesi yango au nom puissant de Jésus ezala ya kokweya ezala ya kodétruire na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Alléluia. Toke sikoyo ko implanter le sang de Jésus. Bien-aimé, implanter le sang de Jésus na ndako na bana na yo. Belela makila na Yesu. Bible lobi que ils l'ont vécu à cause du sang. To longa ki bandoki na nzela makila na Yesu. Belela makila na Yesu. Na bana na yo, na ndako na yo. Oyo nyonso ko luka ko toucher bana na ko toucher vie na yo. Moto na Zambé qui t'exige ça. Prions. Alléluia. Zambé to invoquer les sons. Les sons. Zambé. Les sons na kati na ndako nanga. Na foyer nanga. Na bana nanga. Na beli le son de la nuit. Parce que yo lobi. Ils ont vécu à cause du son. Balonga ki na zela la makila. Yango na beli makila wana. Na ndako nanga. Na foyer nanga. Na bana nanga. Ba o nyonso ba ko s'élever. Pona ko ba ko attaquer. Pona ko ba ko combattre. Ba kutana na le fait dévorant. Ba kutana na Jésus-Christ de Nazareth. Oya ko détruire bango. Oya ko neutraliser bango. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Toko ko baby ça. Puissance union surtout ya ba projet. So ko sali projet ke na liboso te. Projet zo ko esa makap. Mais na encourager projet pour la rater. Ata après 2 ans, ata après 10 ans. Projet zanango. Soko loboko kisa eko kisama. Ya oto kokende ko bebisa. Puissance nyonso ya esprit ya contrôle. Oyo zo contrôler ba projet na biso. Oyo zali ko contrôler ba projet na biso. Ke to kende liboso te. To avancer te. Prie. Alléluia. Nzambe. To zali ko kwesa. Puissance nyonso tu ya poursuite. Oyo nyonso tu zali ya contrôle. Ya ba projet na biso ya ba business. Oyo nyonso zali ko combattre ba projet na biso. Oyo zali ko combattre ba projet na biso. Nzambe to détruire. Au nom de Jésus. Ekweya, ezala détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tatoli victoire, tatola victoire na ba business nao. Le ba business nanga confesser na ba business nanga ani on a ko atteindre, ani on a ko avancer. Bana nanga ba ko avancer, vie nanga ko avancer. Bana nanga ba ko bala. Confesser en Bible, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, oh, kende ko tatola, kende ko confesser makama malamu siko. Confesser pour la journée lelo.